Mbote lisusu bande konanga na bande oyangai. Toza samedi le 29 septembre 2018. Mukolo wa makambo na Kisasa. Mukolo ya meeting na Congo. JFM service déjà na Kinshasa. Biloko ese yaki. Bande kosoki bozaki nanu ya koyeba te botinda bato bakezwa biloko na bango. JFM service chaque mois biloko yaka soki apesi bino délai akokisaka ekomaka nango kaka. Ba mituka banini biloko ese yaki. Voilà, mais ma carte. Regarde-moi là, c'est l'échantillon. Merci bandeko balandi atoko venez de Sarabino lisu kwa lisu to kiti toujours na bongolo et pas wapi direction générale JFM ya Kinshasa Zalaka to moni mutu kamuso ekiti ndeko pe kolo mutu ka ipi na kotika bote bozo pe réaction na mbote ndeko na ngai mbote komo nani komo na ngai frère Pacha Lukombo yo fandi wapi na vai na njili oui ye posa mona poto tsengaga mo po ngala mona Kisasa oui nena kinda mutu ko ndeko moko nde ya biso atindi mutu ka wo OK tango yo zongo na délai boyokanaki na JFM bien hors délai. En tout cas, nous avons un délai normal. Vraiment, avant coup, tu vois même à délai au Balobaki. Donc, nous avons avant Badat au Balobaki. Donc, aussi avant Badat au Balobaki. Il y a solo vraiment. Non, on a Bosembo. Et tant que Moussal n'a Zambé, il faut le Bosembo. Réaction de ce Congolais, Moussou Basala, Bandamboka. Bazo hésité sur quoi? Il y a l'agence à Sire. Donc, tant que tu es biloko nao, vraiment. Zala Sire biloko comme sans problème. Donc, sécurité Zali, Makamututa qui toko vraiment inquiétude des autres côtés. Est-ce que vous vérifiez le nom? Sans problème, de ce n'est pas fait d'ignos. Ok, d'accord, comment vous avez et le remonte bon, nous c'est vraiment dans les bons. Oh, vite, Panzanité, monde de Panzanité. Le remonte 565. Ok. Bon, tu l'as dit, n'est-ce que Bande comme Moussou va hésiter, que tu as bien la bonne agence au JFM service. Message nous allons regrouper ça. Attaque le message nous allons transmettre pour la bande comme Moussou, ça va faire sa confiance dans l'agence. L'agence c'est vraiment et ça très bien. Ok. Yo y a que money pay. Non, on a money. Na zaki sûreté par rapport à l'agence Moussou na travail, non mais la money vraiment awa, c'est bon vraiment makamoza kitoko. Est-ce que c'est un Congolais? Naebi vraiment ils ont une connexion congolais.
Alors il faut changer poids. Obligatoire, donc obligé. Oui, moi, Namboka. Moi, je suis JFM, je suis Moko. Donc, je suis donc, oui. Avant à France, je pas na agence JFM service. Mutuka pe komi yango to pesi ndeko. Donc pour la bino pesu bato à France botikali boye baga JFM service. Yango kam teko sala makamutu. Ya avanda inega na ndako biso sali makambutu yewa ya iko za biloko na ya. Yango na pesi bino merci na service oyo bino na osala pona bino pe oyo bino bo sala pona nga. Wana OK madame. OK ndeko na ibo est-ce que il fallait ba ndeko zongo na matadi to zongo na Kinshasa. Non, on a juste sur place na Kinshasa vraiment na venu Bongolo na immeuble ya Frida. On a juste sur place na Kinshasa. On a fait un ndako na Bongolo 21, on a fait un ndako ba Benginga. On a Bongolo 21 place agence JFM ezala. Place agence on a vendu un ndako mais bango monde ba Benginga. Ndina ina super loko donc avant 12 heures déjà na jouer loko. Donc déjà beaucoup de patron. Mon pao. Ndeko JFM, au changer sur ma cargo. Mais comment expliquer ba Congolais ba Hollanda? Bon, juste dernièrement dans qui a na yebsaki ba client qui to bani système ya biloko awa et ya na poto. Na agence na biso ya fret aérien. Yango moni mutu na biso cargo yango yo. Oyo zo longola biloko awa na agence ti na aéroport et puis aéroport et Allemagne. Donc au changer système de comme poto Kinshasa poto. Ouais, to comme na système ya poto Kinshasa poto. Na système à Kinshasa poto to memango na avion, système aérien. Batu nyonso bazana ba kolina bango awa. O ozana problème document. Ozana problème document pour falo salisa awa ezo senga ke intervention peut-être so otini mbongo pa ba famille, o mona ba famille, o mbongo balé o bona bo benga JFM service. Document o yo ozana ngo besoin awa o famille ko salisa pour la sécurité no yepa na biso bengi to salisa ba document na ba égaliser et puis to tindeli yo ko zana agence na biso. Donc JFM service et bac selo ko musuna kati nango. Bien sûr, to ba selo musuna kati ya JFM service, il y a fret, il y a aérien. Donc elles appellent en Allemagne à partir de poto so za ba kolia mike le kola sikope to yena ba kolia mike biso OK na poka pour nous avons l'aéroport o eza ke ba kolia mike pour ya vite fait donc biso pe to ja mesure ya ko sala ngo yango to tie mutu ka pona disposition ya cargo. OK bande ko so ba bino siko disposition ya Kinshasa poto numéro ni bon pona Kinshasa awa numéro na biso yango yo 089 43 42 836 wana JFM service à Kinshasa. Na kati ya Bundes boyebi eza 0049 952 10 58 89 90 wana numéro na biso ya Allemagne baba numéro pe ya France ya ali ya ba Danemark ya ali ya Suisse pe zali na j'espère que na pokwa ou bien lobita na oleka pa ndeko Eliezer to kucha suba numéro nyonso wana donc bande ko tibasa ba pays wana ba sécurité sous seo mikanda o biloko za Kinshasa walingali afumbwa o alingali likayabu donc vous après ouais non bo s'inquiéter sous na ngote donc mutu nyonso ana kolina ya muke awa donc to komema ngo na avion to komisa ngo après 3 jours comme en Allemagne o za na document moko fallait ba ke na commune ba salisa yango otindaki moi samba liaki on na famille so yepa na biso to assurer yango ki to salisa yango et puis to oyeko zo na agence na biso donc yango to sali système ya cargo on a komema biloko na aéroport. OK merci mon nom. OK merci alors. Nyo se komi on peut appeler les cadeaux yemo kolo na ngo ayebi na comme c'est le ndenge ezalaki prévu dès to soda ki pe komi prévu osoki te eloko moko ekomite nyonso moto ya donc ba pesi bango isu apart bawo merci beaucoup pour bato à France soki do ezali susu bosunga susu po to continuer ko komisa ngo ana destination et bobo sonate mikolo na opération Beki to sengi na mutu nyonso ana poto mutu nyonso ana bonne volonté o azana Beki o azali na chaise roulante o ezana ndako nde bino bo sana hôpital bozoka yango so bomoni ba bisa JFM service et yo kozabio bo pesa biso poto kabela bandeko o baliawa baza ba difficulté ba Beki na ba chaise roulante ngala o memango fele to pesa bango fele o nyonso azana Beki o azana chaise roulante opération nanga mikolo ya JFM service ezali opération Beki na chaise roulante poto pesa ba frère na biso baliawa ba sœur na biso ba maman na biso ba ozanga ba Beki ba zanga ba chaise roulante et on a sengi na bino wango wana merci mingi. eza ndenge wana parce que olia kotondisa dépôt
mieux bobo ya bo récupérer biloko na bino kozala malamu kala te RDC monde na Milouz RDC monde na Basel bokoyamba bango tokopesa bino ba précision bandeko nanga ndenge tolobaka mutu na domaine na ye na secteur na ye ba JFM service na ba agence ba Kadima na ba agence ba John connection na ba impression ba docteur Kabe na médecine traditionnelle mutu na mutu azana place ya zaleli yango tokoyamba lisusu docteur Kabe akoka kopesa biso nini ya sika mususu ayena mbote docteur Kabe mbote ndeko désert oza malamu kitoko na yebisaka bino nazalaka kitoko kaka bino na matiti ya mboka mikolo oyo tobengani tozokutana te yo yebi ke yo ozalaka problème soki tosali kaka nde tosali boye mbala moko yo olimwa te olimwaka eza kolimwa te makambo eza ebele docteur Kabe mbala tokende tout droit na objectif nini omemi lisusu na plateau ya tokomi wapi ya sika eza boye napesaka message kaka ndenge napesaka yango maladie eza kaka oyo kaka maladie depuis la créateur kaka ndenge napesaka yango ka message moyen nalemba eza te ya sika eza nini eza kaka ba maladie ebomaka bandeko na ngai eloko nayebisaka bandeko na ngai mokili eza ya nzambe nazobanga nzambe na esika na ye ngai temple naza na esika na ngai na sens nini ya sika eza ke ndeko moko ebi eza ka ndeko moko te baza bandeko toyambaki bandeko na biso mosusu oyo baza déjà guéri balobi tokopesa message wana eza kaka maladie moko te ngai naza généraliste professionnel en médecine naturelle mosala nanga ezaka mpona koloba mpona koencourage bandeko ya sika eza boye problème etali ya cancer du sein mama wana ayakaki vraiment grave malade aza ye moko te baza mibale mosala il faut napesa message mpona koencourage bandeko malgré malade yaki mpona koma ngai ya mibale ndeko oyo ya mwasi mpona cancer du sein ntango ase retrouve papa nazwi biso alobi ke papa nakopesa message napesa yango te mpona nini soki bato oyo bayebi ngai na quartier batuna ngai mpona cancer du sein balobi soki boyebi ye alobi ke bolanda ye c'est pour cela mama wana azaki alobi papa nakopesa yango nde epesi biso lisusu temple nde nasina message kakopesa message naye kotelema lisusu ngai nazalaki na mpasi ya cancer na mabenso mbale cancer ezalaki debi ya cancer bana tumisanga me nayebaka na te ntango nalandaka docteur Kabe na émission bango na ndeko liezes nde nga mpe etushaka nga nalobi nayanga mpe awa ntango nayaka mpe awa na bandi kolanda traitement mais sikoyo nde naloba nayoki sikoyo bien osala ngombula boni mais si je me rappelle na umela nango me na bandi ya koyeba te ke eza cancer donc cancer de sein oui tant il pas docteur que bosala ngo mikolo boni pose guérison nasali 1 mois et demi oui makambo so beza solo to ye ka ko inventer ba mona no big binyaso ko santi ba sana ba avancer te mama tena ko inventer ta o ngana lo bande bunga na zo sentir na kata nzoto na ngai awa malade ya cancer du sein. Oui, au sein de l'ambula boni. Na scène l'ambula te na scène on kaka na bandaki na mois de mai til le sali na baka presque 5 mois hein, ba 6 mois 5 mois. Oui, tant il n'a pas docteur Kabe, c'est quoi? Elle n'a pas docteur Kabe vraiment na tambo na ba hôpital balinka bakatanga libeli. Dende ko na mo kay ko lakisanga bité bakata hote. Qui n'est pas docteur Kabe nga bina yebi yete abizo adresse zo na numéro o benga nde na yekoya na tongo na ngona yepe na koti na kuta yepe na docteur a moninga ka bwe mama nini abilanga au nom de Jésus kaka lelo zo biko so biki na kombo na Yesu biki nga pe na bi amen na biki atuninga obela ninga habite na obela libela ya simbi abi o eza cancer du sein obiki na kombo na Yesu ndimo nyati nga bi amen wana zo babo docteur
docteur Kabe mo ka ebisinga ba bio biki na kombo ngana bia mais abi za ya nzambe penza awa ndengo koti boy ata muta mokile yeko luka ko mona yo te ko zwa yo te ozo bika kaka lelo ngana bia mena kombo na Yesu ya wana ebisi bato nyos bazo bela maladi lokola ngai baya bako bika awa eza fin. Et puis moi maman o ipensus pona mwana na ye na maladi ya ndeke pendant 17 ans mwana ko yakaka mwana mobali woyi mwana mobali ya PM na minute oyi maman lobi il faut na pesa juste message par jour mwana ko ya tant combien de fois mais nous le salami na ko sali il faut na pesa message awa eza mwana nanga mobali ya liboso azali kobela maladi ya ndeke en tout cas par semaine azali koya 2 fois. Mais toyaki lundi mardi passé abanda traitement banda abandi traitement tout le monde atam ko moko te atikali kokoya fait une semaine banda 8 traitement atikali kokoya te na sali pena 17 ans ando souffrir de la crise épileptique la maladie ndeke donc on a moni yo tamboli pour médecin belé et simbitende zo koya awa au sana mbula boni sali nango 17 ans depuis 2001 oui. Otamboli pene simbagate. Otamboli pene pas traditionnel, la médecine moderne simbagate. Oui, tant on pas docteur Kabikasi. Ah, donc hier depuis bandeko le na pas semaine na commencé la crise ba 5 fois. Et maintenant hier wa dona miliki semaine moko kaka azantir changement bena. Les gens quoi souster. Ah. Makamozo le ba santé ba sana ba aventure. Est-ce que mozo za solo bel kuta. Vraiment c'est une réalité. OK, ba ki ba ko ya appel ko la yo. Message nous on peut se pour docteur Kabi. Message on peut ça ba ngo ba ko masirelele. Ba ya ba ko za même ka ke ngai ba ko bika etingai. Na sisi na ngutu ki reteme na sentir ça va déjà. Na yebisa ke bino maladie incurable en général et ça neutralisé message de partout. Oyoki bongo no balukuta tokuta na kanande kuna bino odoba ki fonte émission ya yona ndeko les vraiment boka na ko bona na ndeni ndeko yela ko pona mitoto. Et puis ndeko pedi sus oyo pedi sus papa oyo okutaki Afrique du Sud malgré boko ko ndenga zo s'exprimer atamboli pour arthrose et puis pour na kotambola boye problème faudrait ba simba ya kosimba boye bande pour na bande ko ya arthrose hernie discale partout monde na le bibo se retrouver naturel oza médecine bakoko na bino mboka ye wana telemi adobi na kopesa message et puis bande ko oyo mwana mwasi pe lisusu oyo pona problème etali ya myome na yebisaka bino myome malgré eza maladie incurable bakosa l'opération esengo lisusu vraiment alobi boye na kopesa message na yokaka papa na yokaka kaka ndengo pe alobi ke biloko ya lukuta na alobi boye zala lokola mwana mobali Thomas aza nani bayebise ke Jésus asekwe alobi ke lukuta mais yo moni mutu ndeta pour la télé boye pona yeba ke asekwe yo difo na ke kotika nata na temi sa na kata cicatrice ya Jésus mais ya kocha bisa petit hein Mio a pas de docteur Kabi. Non, na zai na maladie ya myome. Myome bando déranger nga makasi. Ni déranger bana mbula boni. Umeli. Umeli? Oui. Na sentir changement parce que na bando règle na yo bando umela makasi. Et bando ba jour fixe ezali quitté dame sous dans ça 2 semaines. Dame sous au-delà. Mais banda na ye na régler 2 fois. Première règle na règle que vous mettez même que deuxième psycho ça va la règle que pendant 5 jours. Naza pour la pratique théorie te pratique na kufa pour la pratique de musala naza nango théorie te na il faut na bander pratique naza sir sur le message de la force za banagai c'est le temple du roi Salomon papa bande ko zala le ko mwana mobali Thomas mwana mosu aza déjà guéri pour la myome fibrome atali bume komi boy elle et donc ça n'a côté et puis bande ko ya prostate ota ozana sonde ce que ozana sonde te les mêmes jours il faut aussi normal qu'il plaît qu'il neige c'est le temple du roi Salomon zamba salingulu o ezamukili ya nzambe na banga ka nzambe esikana ye kana za esikana ngai pona maladie nazobikisa mais pona liwa soki eye eza problème ya docteur Kabete wana problème ya wana vraiment makambo ya nzambe
soki jour mosusu boyoki ke na pesi mesa wana esekosaka bato ondima te eza message ya lokuta tokozonga repa lisusu awa na ndeko ledia selo mituna na ye olobi lisusu nde nini docteur Kabe olobi prostate soki moto aye aza na sonde te le même jour il faut assurer te wana tokotia micro parce que pour eza déjà vraiment niveau moko vraiment te soki moto aza na sonde te soki moto aza na sonde te nayebi si yo soki moto aza na sonde te lelo il faut assurer normal qu'il plaît oyo vraiment nazo biso vérité eza bazomona mpo ngai papa omotaka nazoloba bongo naza sûr vraiment nayebi ndeko mposa na matado na makononde bon arthrose oyo olobaka eza maladi ya ndenge nini arthrose cela veut dire nini omoni na kwisi na biso parce qu'il faut oyeba pe lisusu na kwisi na biso toza oyebi na moko ya soso na kwisi omoni na kwisi biloko ya pembe wana biloko ya pembe wana soki eliami moko etikalaka dans les vides ntango moto azotambola tolobake moko ya likolo na oyo ya se oyo tolobake na oyo ya se sikoyo ekomi kotutana mais oyo ebanda koprotege nani mokuwa sikoyo eza lisusu yango nde eliami yango nde espace oyo etikalaka yango nde bonge arthrose tolobaka espace tolobaka mokuwa na mokuwa ezotutana protege eza lisusu te sikoyo eloko nani eloko wana toza na produit naturel approprié oyo ekozongisa yango normal naturel naturel ndenge nini donc ekoya ebotisi eloko wana oyo balie to ndenge ekobotisa yango ndeko elezer yango nayebisi bino ke nzambe oyo ezomona otambela makasi nzambe aza monene parce que mpona koyeba nayebisa jour moko mpona koyeba ke nzambe ezala na médecine ya bakoko na c'est pour cela nazo croire que nzambe azali natiaka nzambe liboso mpo moke eza ya nzambe mpo ke biloko tosalaka nango pratique eza biloko ya nzambe. Ok docteur Kabe mpona eloko wana eliam seke eza na maladi moko ezolia biloko wana ok yo siko otretaka maladi oyo eliaka eloko wana ou bien yo otiaka kisi ya kobotisa eloko wana mpona ezo mais cause eza kaka ke eloko wana eliami mais il faudrait kozongisa sika te ya sikoyo eza kaka nde naturel ekozonga ndenge ezalaki liboso sikoyo oyebaka ndenge nini ke oyo eza arthrose oyo otindaka nanu bato bakende kosalisa baexamen bongo baya epa na yo ou bien ezalaka ndeni. Merci ndeko Elezer tout type de tuber boza guéri merci ndeko Elezer problème natindaka premièrement naza na échographie te naza na radio te nayebisaka bandeko na ngai naza sérieux avant ya koya esika kaka nazali naza na échographie te naza na radio te kende osalisa examen na yepa bandeko na ngai soki oye nango totali à partir ya résultat nde nasalaka mosala bongo papa mpo naza na ndeko na ngai mosusu oh vraiment merci ndeko na ngai naza na pire nga moko aza mpe docteur mpe na médecine occidentale tokolaboraka na ye mpe lisusu naza soki nani bato baye bongo même soki kende quelque part basali nano échographie ou bien radio esengeli ke soki mpo mesali ya radio ndeko wana kosala radio wana atendeli nga nano baresultat nde nasalaka mosala bongo. Ok olobi hernie discale. Hernie discale. Oui, hernie discale eza nini esalemaka mpe ndeni. Merci ndeko vraiment hernie discale cela veut dire omona colonne vertébrale na vertèbre na biso toza na eloko tobengaka badisque parce que disque wana soki eliami espace etikalaka siko espace wana siko ntango moto akomi kotambola okomona moko ya se na ya likolo ezotutana nde badouleur oyokaka wana mokongo na ngai esali 100 esali 20 nayokaka bien te eza kolakisika espace eza déjà toza na produit approprié oyo ekozongisa mpe lisusu place oyo ezalaki séparé na badisque wana ebota ekobota ndeko eza lokola diske ezalaki ekokawokati ekobota ndeko eleze. Ah bon? Ekobota papa kana yebi ke mundela operaka fongolaka mukongo alongoli badiske wana me yo zolobaki ekobota opération non chirurgicale nzambe na ngai eza kolakisika nzambe azali ndeko eleze. Nzambe ya mokili oyo bote oyo akende mokili c'est le temple du roi Salomon nzambe asala ngolu sembe oyo nalikaka ta kotanga kombo ya mutu wana ilo mubiaka pingi yo mpe ozalaka makambo ya qualité yo mpe wana vraiment tala kaka sina ngongo vraiment aza bien topate na makasi epuis nayebisaki yo nazalaka ati sinako mposalaka nalikaka nabona nano sinako bilokubiaka pinga bilokubiaka pinga aza bien aza déjà koko te akomi déjà mokola akomi déjà koko aza koko aza tabaji nakomi akoza ata ba 80 ans. Ah bon? Wana père
Hein? Et puis naïbisaki naza bien formé na AVAP. AVAP cela veut dire Association des volontaires africains en phytothérapie. Naïbisaki naza formé. Naza muteka no mona à part ma recherche. C'est pour cela naza vraiment danger. Donc on pour la pratique de les naïbisaki dengo nazaboy musala na sala yango kaka maladie nini parce que to lingi to suki sa docteur maladie nini oyo pesaka yo mutu pasi ya liboso na émission boye maladie incurable en général na émission zamba zomona oyo za mokili zamba na zomba bongo eloko ya mibale na lingi pe na pesa pe lisusu eloko moko ezani bandeko nayebisaka bino natekaka bakisi te ngai na traite yo esili nayebi so kende osala échographie ou bien radio ou bien kende biseke soko kende osala na santé osala bilan de santé na yo parce ndenge oyakaki na ndenge okomi okoza ndenge mpona nini nalobaka bongo nalobaka ngo na tina mais okomona moto abelikisi ndeko lézère badifficulté selo ndenge ozotu badifficulté nazotu oyo otuni eza nini bapatient na nga incompréhension ezala te soki oyoki malamu te zongela ngai zonga kutana na nga nango biso ke sur 100% ya force na appliqué 6%. Ah bon? Pas même 10%. Ah bon? Sur 100. Mais là, je suis vérité. Oh, ils sont dans le bagabon pour nous dire que réserve, 94% à réserve. Force au Watuana, aux Anna. Zambanaga, c'est le temps de voir seulement. Oh, Zambananguya. Oh, merci, merci. Yo peux dire que ma caméra de quoi désert. Voyez bien examiner papa. Biso na yebi sakin de konanga moko. Maladie, tout type de cancer, vous a guéri. Tout type de tuber, vous a guéri. Message est qu'il y a des cirrhose de foie gros cœur. Maladie incurable en général, bande. Hein? Ce qui m'a dit que bongo papa. Mais pour ceux qui s'en gagnent, na lobite que yaka mbala muke faranga tambola na yo. Mais ce qu'on nous, ce qui à jour moko ndeko tokota na ndeko. Donc muto akende na place mususu. Akende ndeko leze. Soki amonika alembi. Alembi ndeko tokota. Message en quoi? Docteur Kabé, Tozana Sou quand même, il y a une question au bazo tungisa kanga makasi. Il faut na tuna. Na yaka na centre na yo. Na kutaka mwana moko ya mukia lalaka. Na filmer ye mwana wana sort na ye za ndengeni. Merci ndeko Elezer, merci ndeko na koyebisa yo boye papa. Okozo wa maladi mais ozi mbongo te. Faut yebelo kwa. Ndeko wana na charger na ye pour na traiter mwana orphelin. Mais eloko esali ezali azo le kaka pour na transport. Le motoko ya lelo opese transport. Je soko ya soko osali. Eloko esali ezali ya bande ko benga ngaminga balo papa naza na transport te. Siko tokosala ndenge nini. Ngai peta la kaka ba occupation ebelebe. Pour le moment mwana wana zawadi. Ngana baza ba passer ndenge ba yakati. Mais le la bande ko le naza na transport te. Na éviter à cause de la ke wapi. Po aza na transport pour maman na yayi parce que papa na transport ndezo bomba. Siko na ko sa tokosali. Ok, docteur Kabé, yo moko muto répondre, il fallait qu'il natuna parce que bande ko bazala ki kotuna tunanga mingi. Otali caméra, bon, ndeko moko pa benga kingai. Ndeko wana bengai azana Jibel Bang. Ouais, je me rappelle. Na Suisse. Alors ndeko Eliezer, tozana un grand professeur. Une valeur pour la République. Azana maladie ya cancer. Mais aza awate. Ye azana mboka mususu azana États-Unis. Ndenge nini yo mto yambaka docteur Kabé akoki ko tinda kisite pour que biki satatawa. Jibe Lubangi, je pense que préoccupation na yo yango wana yango pe na commission. Merci de kondenge wa utuko pesa nan message na yo osalaki bongo ponde kwa na se retrouver. Na pesa ka message partout ndeko monde entier ba ya par temple partout monde.
na boye kotanga te nani mboka tel pays tel parce que komaki lokola ba polémique na bande ko yo comment pas nani otuna nani opesi bande ka Philippines mboto opesi biso vete sikoyo mam ndeko rédiger soki mutu wana ndeko na biso wana zana pomia kana tout type de cancer vous a guéri message de partout c'est message du temple des rois c'est message du temple des rois Salomon et le koezani ya liboso na lobaka bo na ganga ke ero na zaka na matana maladi na zoto ou bien na sa na yebaka te ndeko na saka ndeko rédiger hein pour ça les zaka na matana no makolo tilora pour na peste tout type de cancer vous a guéri ndeko wana soki aza wapi soki aza na États-Unis na États-Unis naza na bapasi baza kuna aya na mboka na ngai nayebisaki naza kaka na mboka na ngai oyo bagdad esika ngai naza direction internationale temple international naza awa ndeko soki ndeko wana yoki ke aza na pomi tali ya cancer non aleka na temple tokoedeye voilà tokoedeye kabe tout ça na suka otali caméra petit message ceux qui ont quelques numéros à couper, ça bien que les numéros n'ont pas la déjà. Ceux qui ont au rappeler. Merci. Nani na pesi pe mwana mwasi oyo pe nani moto pe lisusu na Londres nani Yvette de Londres temple a pesi moto. Nicole de Paris zamba a pesi bino malukumu a za la pe lisusu a pesi no makasi na yibike toko tienda ba produit pour na bébé na yo Nicole de Paris. Niveau nani Yvette de Londres message nayebi ke bokataka na biloko nzamba pambola bino makasi ndenge pour rendre temple service na Londres biloko ekomi déjà na Londres pour ezala na Suède vraiment mama nzamba pambola pese makasi Yvette et puis na mama na biso mama Kabe wana zamba pa apeso peso mama Kabe mama pe parce que ndenga zawana mobile na yende aza peso ndoi na ngai OK mobile na yo aza ndoi na ngai eza tegro moi ça tapete mobile na yera lobi na sasa bon parce que aza ndoi na ngai zamba pe so sa pa ngol pe so yo pe na mobile na yo mama petu zamba pa ngol pe so na mobile na yo vraiment bo rendre nga service moko kitoko monde na pesi message partout Zambe apangol bino makasi soki oza na problème na lobi maladie na lobi naza temple du roi Salomon na lobi ke naza généraliste professionnel en médecine naturelle maladie incurable en général oyoki bongo oza na yango bande ya Norvège vraiment makabonyo surtout na sina zo yango zamba apangol bino makasi monde nazo bandela bongo parce que naza na eservo makasi bande ko bazalaka na maladie incurable bande ko ya autisme oboti mwana za mayele te to kozongi c'est normal soko za na beauté te oleki na temple ndenge na sala sali ndenge na yebisaka bino talaka zoto kisi na biso ezali pona ko bongisa poso talaka bakisi ya komene mais ezongi se mwana mobali okode ya mwasi et puis deux numéro na biso ya Afrique du Sud. Merci Jonas Suède, Papa Dominique, Stéphane na oyo représenté moi na bikamwa na Canada na Ottawa. Papa vraiment zamba pangolo yo ndeko na ngai. Ozo wana nga service moko kitoko. Na vie ezala soko yebi le côté tunana no ba yebi ndeko. Merci vraiment na mono oza sérieux. Maman Véronique Tuit, Zamba Pangolo yo makasi parce que na moni que ozo rendre temple du roi Salomon service moko vraiment il faut donner le bango. Zamba Pangolo bino makasi o bazo représenter temple du roi Salomon et singa na zo le Zamba Pangolo bino makasi après ça benongolu. C'est le temple du roi Salomon. Zamba Salomon ngolu. Oh bébé. Et puis bande Johannesburg. Zamba Pangolo Pelsus pour représenter moi na bikamwa na Johannesburg na Afrique du Sud. Suède, Papa Dominique, ba produit bande ya Suède, ba produit yango wana na Papa Dominique à ça joue déjà. Vraiment Papa Dominique nzamba pangol o le like temple yaka nan o ko zota nan de ko les boya na Suède. De ko na ko ya mais na minute na zaka na bakada dande ko. Hein? Oui, ça temple. Et puis na yebisi bino boye. Soko yoki malamu te benga. Na za dispo pour la vie. À part musala oyo na treke keloko te benga toko kende na maladi tisuka maladi za lokola nyoka akotilinga ina ndako na koboma yango
nakotika nango te nakolezela Voilà. oyo ya kisasi ya mboka na ngai mwana mobali oyo nani na Brazzaville oyo nani te mwana oyo nzambe apamboli yo mpe lisusu oyo ezo représente temple du roi Salomon na Brazzaville ya mibale ezali nalingi osukisani akosukisa na ngai ya kwana 00242 05 34 10 74 0 na suka soki obengi okokutana na omwana oyo trésor et puis ya mboka na ngai 00243 09 90 18 67 15 à la fin obengi okokutana na temple du roi Salomon nzambe asali bino grâce temple international oh numéro 1 nzambe na ngai merci Dr Kabi. Merci de confiance. Oui, toi aussi. France, fais ça rapidement parce que... Ils ont affiché déjà. Oui. Merci. Ils ont déjà affiché 0033 650 66 28 77 à la fin. Merci docteur. Merci de connaître un zamba pour le faire sous. Après ça, yongolo. Ouais. Merci le temple du roi Salomon. Didier Koukou, moi, le mobile zamba pour le faire sous. Vraiment, na moi dès qu'il y a Dieu m'a cassé là. Dieu m'a cassé là. Moi, le mobile il faut na bilili zamba pour après se faire sous ngolo. C'est le temple du roi. Après c'est bino ngolo. Soko yo kenzo te ça n'est pas ça. To connaître ko pesa ngata yo. Merci bandeko. Intérêt général. Voilà, ezalaki bongo docteur Kabe. Azalaki wana. Totunaka mituna wana. Pe toyambelaka bino batu ya bakushe nyonso. Ezana batu base retrouvaka epa docteur Kabe. Ezana batu base retrouvaka na matali politique. Ezali na ba o bazana posa kotinda biloko. Base retrouvaka epa du FM service. Mutu na mutu. Ezala bandeko toyambaka ndeko moko ya mwasi na Bruxelles. Yazaki na problème ya kisi ya suki. Toyamba mama moko. Aya. Donc mutu na mutu azana domaine na ye. Et nous sommes là pour aider tous les Congolais. Tu annoncer bino que RDC Monde na Milouz et kozala le 7 octobre dimanche prochain. Bakozala wana na église mibale babengi bango. Église ABC Action Balle pour Christ. Ministre de Dieu Aza frère Ilunga Jonathan. Église Ami Balé, Assemblée chrétienne de Bâle, avec le pasteur Anaclé Mitendo et Raoul Leba. Adresse Ezatroua. Adresse Bifagwenge, je pense. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Bifagwenge, Bakokomelabino, Yango. 6 40 51 na Basel. Kilte à dimanche de 9h45 à 12h juste. Date et causala le 7 Neye Torobi, soit dimanche en 8. Pour ceux qui n'auront pas la possibilité, il y a kokende na banque. Maman Pauline Lumumba causala wana na ba bulletin de versement. Les gens qui habitent les environs, baoba vanda ka pembeni pembeni. Eza lokola na Zurich, ne Châtel, Lausanne, Bienne, Lucerne, y compris Milouz, bref, toute la Suisse, même ceux qui sont à l'étranger. Merci. Beaucoup Tanawana. Je sais que Bampangi, Bakozalawana, Bandeko Jeff, Bakozalawana, Bamama Street, Bakozalawana, Bandeko Nanga, tout. Il y a Milouz. Beaucoup comme na Basel. Je pense que Ndekonanga prospère à cause de la déjà, à Sazoni, parce qu'à Zonga déjà, j'ai dit. À cause de la déjà si azongi bakozala na bal na adresse wana to Pesibino. Dimanche RDC Monde chez vous le 7 Bazawa. Merci bandeko balandi. Chomona. Bino bandeko ba client ya JFM service bobo sanate ko récupérer bino bonne. Merci.